congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Il allait accepter. Oui, oui, ma lettre est content. Malade, il n'allait pas voulu. Comme ça, il est mort comme il a fait. Et puis, je vais le monde entier, c'est mon cas. Je veux la vie ici. Le cas, tu me vois. ya tata pe ya mwana pe mosantu e tata nzambe yo nkolo wa bomoi opesaki biso kulutu papa ndeko Jules Sungu Badili pe obengi ye epai ya yo tolingi kosenga yo opesa biso boyambi bokasi po te pasi ezali na mitema ya biso eleka boyambi bwa biso te baninga ya liboso mpenza na tondi bino botondi na ndenge boyobi ndela ya mere na biso po te ata na kati ya pasi oyo nayebi moko moko aza kolela tolobi tosangana tosangisa mayoki na biso tokolela solo kasi tokolela lokola baresponsable lokola bakristo yango wana tolobi tosangisa boko mayele na biso topesa mayele wana na mere na biso po te ye akoka kolobela biso epai ya bakonzi mposa ya biso baye tovandi tokoli moko na mokolo na papa Wemba po tolingi lilaka layeli leka bonzenga mpenza tala ntina tosangani awa pe ntango toyaki biso tomekaki mwa moke kolobela ye maye bino boyebisaki biso na libanda pe tolingi tozongisela ye maloba ayebisa biso maye ye alengeli koloba na bakonzi mpo te bayokela biso bongo basala programme officiel ya lilaka lia ye en tenant compte ya baproposition na biso tala boni tokolela papa Wemba oyo atikaki biso mokolo ya lobi na yango lobi tokutanaki tokutana une grande rencontre lelo. La première des choses baninga ya papa Wemba baoyo bakulutu na ye baoyo bakoli na ye ensemble baleki mpe oyo bakokola bakomande bango bakokola bazali awa donc baoyo bazali awa bazali bato bakoki koyebisa biso papa Wemba azalaki nani akoli ndenge nini mpe vi na ye pasaki koma. En attendant programme officiel esalema epai ya hiérarchie na biso bakonzi ya likolo et en attendant nzoto ya moweli eya nde omonaki banotable nyonso ya matonge particulier en général lekola atiki biso
na Molokai ezali lieu ya recueillement. Donc pour na biso il y a ma proposition pour ça là na ba kondi ya likolo eza décision de suite. Il y a ma proposition pour yoka ensemble na bino to bongisi yango je parle to mon kondi na EBCA. Nous en pleine réunion. Tout aussi si to bongisa to koya to mona abito mona dirkab na e dirkaba na ezola. Oyo to kotikela e yango ba proposition oyo wana biso to sala. Biso to proposer le recueillement en attendant programme Nyosto et Bima et Kozala na village Molokai. Probi village Molokai ezali na Kandakanda na quartier général on a été tout un village. Ozozwa Masimanimba, Oshwe, Lokolama, Kandakanda, India. Eh bien, village on a nos couloir. D'ailleurs, depuis que Moutou a des baptisani dans le couloir, Madiakoko, Ezaïmoko Papawe. Alors, les recueillements et Kozalawa. Deuxième chose que je voulais proposer, il y a là qui problème, il y a résident Kuyango Mogolo Pango. Donc ça là bas travaux. Donc notamment bas travaux, il y a assainissement à Lopango. Entre autres, pour répandre Yango. Et puis la cour on a la carte et ça la propre. Et je crois que ce mais c'est la déjà expliqué qui pour le gâteau Tchani il faut quand même un registre de condoléances aux Alawana parce que l'autorité nous soit ndakoya il y aura une équipe ya ba hôtesse au bakozwa bango ba memi bango tina Lopango ça le recueillement si faut batika moi makoma moko na registre na batiki et puis ba rejoindre ba notable union surtout place ba voilà installer na couloir. Donc Togolinga Batunion va s'installer na couloir. Mais avenue Kandakande vous allez vraiment dégager. On est allé kaka autorité ceux qui baillé, ba visiteurs à Libanda ceux qui baillé, to memi bango ti na Lopango. Ba comme na Lopango ba sali recueillement, to koluka photo moka monene na papa to kotawana, soit oya kotika bougie, oya kotika fleur, batiki en attendant programme officiel et bien. Oyo za ba proposition to ko sala pourquoi? Parce que to ko zela raté comité et vanda beaucoup banda tant ils ont kende yoro déjà toi lundi lobby mardi sangota moli mokili mobile. Alors namona ki kulutu na ngai à propos alba ki pe loko moto toto sola kuna yali bato ebele bazali banda ya mboka basengi pe baya kolela na biso ensemble mais boyebi ke po na bato pe ba bimali banda bayawa souvent toujours c'est son administration ya viva la musique. Je crois bazali na biso awa va préparer ba invitation pour na faciliter bato wana pour ya visa va préparer ba invitation je crois matonge kala muzali complet oya pa na mopandi na nga c'est lui le notaire ba ye na ngwa contribution ya liboso na ya ngwana o notaire na ba invitation azali ngai mais c'est la bena de Golanga Rodolphe. Tout ça, Moussa Makasi déjà la tongo avant même maman Marie-Rose Abima déjà dans Boka, surtout déjà la carte de rencontre à Makasi. Donc avant ça qui déjà dans la rencontre, déjà pour vous assurer que recueillement pour le village Molokai, ça c'est déjà acquis. Ça c'est déjà acquis, en tout cas, Bakondi Penza, Bamona qui a mabete, mais nous devons nous organiser pour na toyoka sonité, soit topé sa bateau, nous sommes balingi en côté raison. Vous pouvez mettre au c'est vraiment acquis pour le recueillement dans le village Molokai. Alors, ndenge na lobi na tongo déjà tout ça qui va misala ya Makasi et après on a na tongo on va avoir réunion le sous noki salama qui même na sponsor ya Papa Wemba yemoko. Tout ça sous réunion sponsor ya Papa Wemba, leur problème bazo c'est la proposition na biso oyo surtout si tu peux avoir un cahier de charge nini bango ba ko sala en attendant ba obsèque ya Papa Wemba. Yango wana omoni na moi beaucoup c'est au moins ceux qui na bossa comme peut-être mais c'est là-bas à Bakissa peut-être que tu sois retourna donc ceux qui nous ont amoureux va pour exposer en wapi parce que la moni et le koana il y a mon de mutu déjà bitumba parce que toujours bunda oui et ya bitumba mais faisons confiance na bakondi na biso nga déjà nazali à l'aise parce que et à la grâce, c'est pas seulement une chance, mais c'est une grâce d'avoir un gouverneur, un vrai Quinois. Oyo, Ayebi. Donc, Ayebi qui est Tinel, aussi, côté de Mobile, le Pangou, ya Mama Jackie. Ayebi Ango.
et azape na oreille ana litoi, c'est-à-dire litoi ya koyoka et ayebi Kinshasa na biso ndenge nini ezala. C'est vrai. En tout cas, bana ya Kalamu, bana Matonge, bana Kauka, bana Kimbangu, bana Yolo, bana ya Veme, bana Pindi, na bapel Oyonga personnellement na zui, vraiment la grande majorité esengi Papa Wemba tolelaye na commune naye. Na commune naye, c'est-à-dire nga tuni commune tolele wapi, bango pona bango basengi, basali proposition na bango to ke de senge pa ba kondi likolo, ke tolela Papa Wemba na stade Tatarafa. Et vous savez pas n'angaïté mais ali bino nem to bosengi yango et biso to ko proposition na pour nana ki ndepé ko présenter yango pa ba kondi to bunda mais faut to za na argument moko solide et to za la bomoko pour que tu ba organiser kimia makase ezali parce que na stade Tata Raphaël o ava na mopanzi na ya gauche abe koko ye wana ali domaine moko ya ye vu l'organisation, la manifestation à Minene, où il s'agit dans stade Tata Raphaël, ayebi comment organiser l'événement du siècle et ça dans stade Tata Raphaël. Mais tant que le événement du siècle, ça dans stade Tata Raphaël et tout le reste de Tikali, donc pour ça dans stade Tata Raphaël, c'est un petit problème. Et le problème est ça la organisation. Ce n'est qu'une demande autre soumettre pour que nous ne puissions pas y avoir Kondi pour na bayeba ndeni bangi ko apprécier yango. Mais tout l'obité que nous autres, il y a Papa Wemba Torolaro na stade Tata Raphaël. Non. Là, na bêti c'était. Tout l'obité qu'on a été. Tout l'obité auto ba weza ba proposition option to memakuna. Prions les bons dieux. Zaba a conduire biso d'être ba na prière. Zaba conduire biso to convaincre ba kondi ba comprendre biso pe bandi. Et ça serait une forte délégation to Kenangokuna. Donc moi mouké autoké pour le bapo na ba obsèque ya Papa Wemba mais tout ça beaucoup plus. Na besoin ya idée to bongisa total na ba makamono tikoloba problème beaucoup plus c'est ça na ya recueillement parce que matanga to banango déjà lelo déjà tant to bima déjà na couloir wana avenue Kandakanda déjà papa ya banda koya banani banda kozala parce que kozala mwani moko peu rotatif comme to vanda banda tongo tipo kwa tepo na yamba to koyeba kosala yango. Il y a bandi peut-être de 9h à 10h, de 9h à 11h, de 9h à 12h, il y a l'équipe telle. De 13h à 14h à 16h, équipe telle. De 17h à telle heure, équipe telle. De 1h à 2h du matin. Oh, nous sommes pour ça là, pour que tout banda Oyamba et tout à la ligne. Toutefois, nous avons profité de l'occasion pour remercier mon Konzamboka. Pour nous surtout au Azali pour ça là, je crois ensemble avec tout le monde qui même instructeur fait pour ça, qu'on avait érigé mon monument à Papa Wemba. Donc c'est comme si Azala qui a la biso, tant que tout seul on a cousu, net mato une Azala qui a yokaki, yé à l'audience déjà. Vraiment par remerciement, il y a pas dans soit Kalamu et particulièrement il y a pas notable à Matongo. Nazo qui me fait pas à monsieur l'abbé, peut-être Azali comme on rebâtit ça et puis dans la salle et on a une question à tout. Proposition, quelque chose, idée-moi qui tourne, au coulant, au combien, au tchango propre, pour la table pour que la ville, pour ne prêtez pas mon conduit à ville à Kinshasa, la proposition de la sécurité, la commune, mais c'est là-bas le bas qui, vous en avez besoin, il y a des jeunes, au moins 100 jeunes, où il y a ça, l'assainissement, il y a village Molokai, là-bas environ. Donc, 100 jeunes, on a besoin de Bango et Toligi beaucoup plus dans la petite Nabiso Moko Yamato. Et pour tout réussir, pour que tout réussir, et l'Okowana, et l'Okwaliboso, il faut tout télémélaner nous. Parce que Moumamabe a Gozangati, Moumamabe Zanani, Moumamabe Zali, Oyo Biso Tovandiawa, mais ya yé, dans un moni jeep, il y a une décoration pour les Zawana, il y a piqué au rétroviseur pour l'image Yamabe et Kende. Alors, image Yamabe Sokekei, carrément, ça vous discréditer, vous risquez même de perdre. Et donc, voilà pour la raison. Donc, nous devons nous battre pour que tout la jeune haute la sécurité, la vigilance tous azimuts, sécurité, ça la police, mais puis nous sommes dans un moment où tout comme ça va en sécurité, tout sécuriser lieu, village, Molokai, Oyo, place Bakou, Tokoyamba, Bakouta, et partout. Tokoyamba Bango et Kozunga la Bango, Bazunga na discours à Kitoko, na image à Kitoko. Tous les Bango ensemble, papa, tout le monde ensemble, la Bango, tout le monde ensemble, la Bango. Et Bando Tambola.
Donc oyo akoboya usala eloko wana, donc il n'est pas avec nous. Ceux qui passent à moi à matongé to kangabar nae to préfère moi à matongé mo kwa bar wana ki ya bar wana on a des choses comme ça. Si quand on a besoin de la proposition avant, bah, tu vas poser la question. Ma proposition là il a qui n'a pas la bonne. Alors. Au moins il vit au légué bon que bon ça à partir de matimani bah le coup les dames au local. Na quand ça a évité son mais les mères a évité papa Wemba a banda qui va répéter à banque Zaïko et pas la discussion. Na matimani bah 51. J'espère que le ministre va aller à Bali. Et là on a gagné na Singapour. Les que Boliba Bongisa, Masimani Bati, India, ils ont bien. Mais l'autre aussi, à partir à Osho, le roi est à Osho, même à Village Naya, Magna à Osho, on s'est fait la Teboche, à ta l'île Mourben, Mourben à la Wana, et il dit qu'il est là à partir à Osho. Ça, c'est à Zaola, ça, c'est à Zaola. Il y a mis balai dans les nations. Au moins les lois en main à Calon de Sénégal, il faut le communiquer dans un abaché. Tout ici, moi, que ma caméra peut réussir. Pour me dégager baché des millions, au bas en main à Calon, na à Oshoana, au hasard propre, tu as vu, tu vas avoir propre, bah, na propriété n'a pas propre. Au hasard propre, tu vas avoir un baché qui va pour ça, ma caméra. Il faut que je cherche pour me dégager bango pour vendre ta ligne. Pour bien en avoir un matin, et la politique à ma baie. Et entre le but au côté, comment intégrer les chèques pour responsabiliser Bango. Et entre le but, pour bien responsable, pas organiser, pour bien responsable de chèques, on peut avoir une liste na Bango, pour le créer un tricot base à la propre avec le numéro pour tout coca pour beaucoup encadrer Bango. Bango, il faut pas aller là comme na Bango. Pour bien ça la ronde ce qu'à la titre pour responsabiliser chef naïe. Moutounaya la titre numéro tel. Ce qu'à ça les problèmes c'était les polos numéro tel. Chef né la discipline de ma classe la bête anara. Mais donc mieux vaut intégrer Bango que tu exclure Bango. Puis c'est Baro Yaka. Pour le cas moi la place on va l'osso ezala ba popo ezala pour la solo na ba masango. Tout ça les bons pour d'être responsabilisé. Au salaire bon pour bon ça soit amené pour te na bien à l'aller au camp à la qui visite à l'embi pemba la mort. Donc intégrant ma mine attend tout ça la budget. J'ai beaucoup travaillé pour Papa Wemba et il m'a envoyé aux États-Unis un moment. Dans le cadre il y a Bamisala Naye, il y a infographie là bas ma camionneuse. Voilà pourquoi, monsieur le maire, je me sens comme impliqué dans la carte de Camboy. Alors, étant moi aussi à Kandakanda, parce que je suis collé à Kandakanda A38, juste le pont Mogo et Kabol Bissona Moloka Yoana, à Salelinga, Mambotele, et puis na Tongeli même Ndakune Wasiwana, pour travailler les makasi sur le design de Mambotele. La ligne qui n'a pas agence dans la disponibilité, il y a un comité au Salamawa. Beaucoup plus pour la communication. S'il y a moyen de faire un site internet, oui, Papa Wemba, officiel, qui va par exemple s'occuper de Makambo Nyos et Abobsek, et si Kawapi Bandego Alibanda, officiellement pour soumettre la demande là-bas, par exemple, il y a une invitation et consort, là, un numéro vert, là, Koko disposé, puis là, un numéro Moussou pour la facilité, Batubaza Libanda, Babinga gratuitement. Pour que la communication soit la mamakasi et le Kouana na Koko ça la moi proposition moko pour que la communication soit la directe donc ciblée directement vers Bisso quoi. Proposition à l'Ibosso na l'air wana Yami Balé Papa Wemba na travaillé ne mingi na ninga ko pesa proposition ya Rosale Laé cercueil. C'est vrai na travaillé mingi na salipé moi ba misale belé Aza Mukonzi, Azali chef coutumier. Étant designer, je vois mal Papa Wemba, Basson de la cercueil du Banda, du moment où Bisso Bato a investir Maële, Makas, pour travailler, tout ça. La salle qui proposition, Moro Yorosel et les cercueils en bronze,
na bathème oyo abanda kopesa nga na travaille na ye na bilamba naza na machine awa nakolakisa bino misala nasali na ye na bacercueil oyo nasali ya sens wana nalingaki kosala eloko moko na propose na banotable nyonso ya kandakanda na bamembre ya famille de sorte que tout décidé, tout Kundaï comme étant chef coutumier. Je connais ces idées sur les concepts. Yango moni na linga qui n'a participé na biloko wana mibale. Troisièmement, na linga qui tout ça la béfigie à Papa Wemba. Béfigie à Papa Wemba donc na sponsor na ye ko inonder Molokai na ba photo à Papa Wemba. Et ceux qui toko senga ba tumususo bazo publier ba banderole pour dire que la biso mo espace ba panneau de sorte que visibilité ya Papa Wemba ya mort na ye ezala makasi awa pona ba chege na kosala ba conception pona ba polo pona ba brassard na bango officiel impiratable de sorte que to identifier bango kosala makambo wana. Je me sens impliqué, voilà pourquoi na otika numéro nanga et à la fin de la semaine la binonio sur cercueil ngo bien fini. Alors, si vous pouvez permettre, je vous que la Sabine déjà ce que j'ai fait. Salaka badessin eza pratiquement badessin kuba alingaka ezonga na bilamba na ye me ngai awa nazongisi yango na cercueil na ye ezali ya cuivre na bronze battu. Alors position nanga nazalaki nango ya mwana et puis na ya site na ya bapolo na ya befigie tututu awa ya mwana ngai na pesa. Ok, merci. Question que nous faisons en ordre mi-balé. Moi, je suis à niveau Nabiso, nous sommes à niveau Nabisoté. Au Italie, site à créer pour Papa Wemba, je crois quand même que les décisions pour l'autorité à l'Ipolo, Bapé ça feu vert, je vais retenir la proposition. Au Italie, cercueil, il est normal que sa famille soit impliquée. Wana ils appellent les cambres de pan quand on a bisoté pour retenir proposition. Mais ce qu'on va te demander c'est quoi? Pour que le basico y autoroutier comité moko provisoire et on se réunir à 16h30 17h na India A31. Il y a quand un modèle, il y a makamono comme la banderole, au conseil de décoration il y a banino yo, na ba proposition peut y avoir prix. Parce que s'il faut organiser babilo koana et au sein en bon pour ça là ça doit avoir un coût. Donc on a un comité provisoire pour l'accent monsieur le maire, ceux qui doivent arracher l'organisation ensemble avec les autres autorités et qu'on a les moyens, on va les faire. Donc ce sont des choses à venir verser maintenant dans le comité provisoire à 17h dans India A31. Parce qu'à Kandakan il y aura des travaux. À partir de 17h, on va se retrouver là-bas. tomona mingi mituka ezwaka couloir madiakoko oshwe mpona koevite mamosusu ya embouteillage badisposition nini bino bokozwa estce bokokanga banzela nyonso wana mpo ozalaka meme à l'aise bie bokotikanga mituka ezoleka na bino nyonso bovandi. Et deuxième question nangeza tomonaka soki mutu munene akufi na mboka na biso bamusicien nini basalaka mwa bacotisation eyaka. Là, est-ce que vous avez déjà pris des dispositions, la cotisation et le fait ça m'a bien au comité ou bien et Rosala ndere ka kezala oublier les côtés aussi la famille. Je crois bien ma disposition de ce pour faciliter ba tout mibi tout ça ba tambola na kimia na kati ya matonge. Et ça peut kaka ndenge et ça les marats au moins la tambola sous na défilé le 30 juin Bakangi triomphal Bakangi Willery Bakangi 24 novembre, Bakangi, mais c'est là, et empêcher à battre circuler. D'autant que tu dis que tu as kangaboye, tu as fungo la côté oyo. Même bateau bakena libana, tu pas la psychothé à Kimia, sauf bimi libana mboka ba place mususu. Mais ça la grave. Au moins la mena au kota bakango kota bakangi mais bazo à disposition nosto. Tu
tokangi babalabala nyonso to matongi te. Notre problème ezali kobandaka avenue du stade ti Oshwe na couloir na katikati wana bato bakovanda. Mais Oshwe eza ya kofungwama, avenue du stade eza ya kofungwama, Mpozo eza ya kofungwama, Saïdi même na côté Oyo eza nango ya kofungwama. Donc c'est-à-dire nous allons aussi placer quelques éléments ya police. Parce que au moni eloko mususu ya biso moko pe bakumbi mituka stationner mutuka na ngai n'empêcher même mutu mususu aza na sima na nga pona leka et la police de roulage kozala wana pona ko orienter biso ko aider biso ba ke no telemisa mutuka na oyo to chauffeur mususu a 207 azo so mané mai mais a telemi abosani ke na sima na ye 14 véhicules so eza na besoin kende. Nous avons so mama et puis on va dire so la bando tuna ba chenini wana fota papa mabosa ni ke fa dégager balabala bazana pona ko faciliter bisotage pour nous les ala je crois ba disposition soit de kozwama. Deuxième question na je crois mais c'est là-bas auto répondre à sikoyo. Deuxième question no obso sto ça ba proposition to soumettre na haute hiérarchie zomona donc tout et vous allez organiser à partir de la proposition. Jusque là moi je ne saurais pas vous dire que non, Batouali Banda contribution. Notre problème est à de contribution. Le problème c'est que nous sommes tous organisés. Même organisation sont au sala. Tous ces gens qui ont édité les Banda. Tous ces gens qui ont édité. Pour tout ça, tout cholet peinture. Il y a pour tout ça peinture pardon. Il y a l'avenue Kandakanda. Tu en as besoin d'éditer. Aider à Bissomoko. Nous sommes capables de faire ça là yango. Pardon? Je suis un gestionnaire. NASA gestionnaire. Donc, NASA gestionnaire. Donc, Ezaline Dengewana. Et puis, bateau Bavandiawa. Baye se pensami sur la bisote. Baye ensemble to kanta ning togi ko sala. Ni togi ko sala. Et de deux, nous voulons surtout aussi comment on va attirer attention à Batumingi. La papa parce que bamsu ba la récupération il y a récupération yaka on a besoin tout le monde nous allons travailler mais ba récupérateur wana non wana eloko to boyinde on moni que non to lancer appel pas mutu moté que pesa biso boy na limité que président Rodolphe Azin incapable de prendre la chaud na ndimi ngote na limité que monsieur l'abbé non. Déjà, tant que pas na bango pisa ngo c'est pas tout vendre, c'est déjà une grande contribution. Ndeko na artiste déjà tant mazaro loba, c'est ça la sans contribution. Il y a besoin de loba contribution na biso yango chacun de nous a fait sa contribution na mais to ningi to la que biso mo pe awa na kala mu na matongo nous sommes capables de faire quelque chose. Abi ko na kana loba na yo ezana pour na ba jeune, pour na sensibiliser ba jeune, pour na ko yamba ba ko yamba. Ngai na libre kozala na ba jeune ya ba fille na ba garçon ba kozala mosala wana souci na ngeza nini jour ya obsèque monsieur le maire batika biso bana matonge tolela papa Wemba ekoma teke RCRT komi kuna bakomi kopusa bana matonge baya pembeni te en tout cas wana ekosenga susu ke bo révolter bana matonge baya vers cercueil na ndenge mabe bapesa biso espace que s'il faut que tolata bâche bayebi ke non bana matonge bangwana bavandi kuna pourquoi déplacer aux zones de l'autre on a pas la maturité qu'est-ce avec un exemple typique au équilibre biberon bah il faut aller la paire na bango que policiers ont comme que pousse à bango et vous allez peine et c'est côté boti kabiso tolela papa Wemba patu bakoya mboka équipe ko uta par-ci par-là mais biso ba et endroit to vous allez pembeni ya cercueil bocha biso musika kuna te que maman ya quartier yelle la mwana na beaucoup et comme oh maman pousse la zonga kuna vraiment la sengi na yo monsieur le maire au commissaire loba o pas na hiérarchie que bana matungi bazana posa balela papa Wemba. Merci beaucoup ndeko nanga et okoma mais pesa micro tout ça là moi je m'ouvre ma question réponse. Maman Marie-Rose la veuve oui tangu kora pape oya bachango na nini na chapelle ya okanda on a permis encore à Mbal avant permis encore Mbal normalement ok c'est là c'est pour vous dire que
omoni baran papa Wemba aza susu mutu ya mama Marie Rose te azaki susu mutu ya bana matonge bango moko te akomaki mutu ya batu nyonso. Oui discipline na organisation na biso ne mutu bana matonge bango vanda place boye. Mais plutôt biso nde kutu bana matonge to luka beaucoup plus de vanda te to luka beaucoup plus to yamba batu to libérer batu bakende bien. J'arrive au moment on a peut-être place barochak cercle à papa Wemba peut-être maman Amazon à Rosatam soit 5 ou à 10 mètres tam ça vanda kuna même dans mon pensée c'est que tam so moi tam so baché deux policiers moko boye ba telemi ba ko sa ba ça ko c'est bazo défilé ba be ngoni ko serrer là ouais bon moi tam souci ya vandi kuna tant mo ko ya pesi mbote ake sous place maman vandi a pesi mbote. Donc c'est pour là-bas que papa Wemba zaki bobali nao mais azaki sou ya yo moko te. Akoma ki ya batu ebele, je crois papa arrive auto lobawa alembi ba pe les autres ali panda. Donc c'est pour vous dire que dans ngalo backer matange frappé biso beaucoup plus bana ao. Et biso des photos s'organiser makasi pour to yamba. Kuna en même temps merci pas Abbé Coco pour na pesi biso cadre endroit oyo. En attendant comité en attendant chaque comité monsieur Twanda okutana pour que tu vois comment est-ce que tu peux évoluer mais la proposition sur le sali a to rejeter mon côté oyo mais c'est là-bas tout ça là tu accepter en gopé donc les deux propositions tu kende tu va même tu discuter tu là va rejeter proposition mon côté ouais faut peut-être la première intempérie dans la période beaucoup pluvieuse nous doit ne jouer tu là mais même attends la carte stade des martyrs mboule pour le Sahara stade terrain. Donc, Togo Solo là, Togo ça. Encore une fois, merci. Mais au hasard, ma proposition, beaucoup makaka, beaucoup même la table papier, au Tindeli Bisokuna, Togo Banen Togo Sala. Sur ce, nous levons la séance. Merci beaucoup. CongoDialogue.com CongoDialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe CongoDialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe